lelo yo soso ya poto aye lisusu aye me aye na nini enregistre toyebi ke chaque jour soso poto soko aye ayaka ndenge na filme ya sika ayaka na masolo ya sika give soso ya poto production sur production bime film lelo soko telengo te nzambe na ngai banaja kolela titre ya film yango ezoya eza na nzela ezouta directement na Londres ezoya bime film je vous assure que eza kito walai eza kito makasi landa bokebi nyonso lobango siko apre ngai oza vuma siri oza na posa vuma osala mariage na ngai oza vuma siri oyebi vuma kam nio ngo luka okasini yango juste nakei na ngai bimi landela bokebi nyonso tremble bimi na jour ya mariage mobala kimi na nzambe na ngai mwana mobala ngo yeyo bimi landela bokebi nyonso mwana mobala ngo yeyo so obwini na nzela kanga ezongise na salle ya mariage landela bokebi nyonso pasteur nga balisa bango pasteur ngo pesa bango bage ete loba nsima na ngai ete na olinga mwasi na ngai ti liwe ekabula biso mbamo surtout na mwasi ete oza siri vraiment mpona makambo ozosala est ce que oza vraiment siri koza prête est ce que tu penses vraiment koza prête mpona libala oyo ezalaki kokama mingi landa bokebi nyonso ayebeli me mbangu na ndako me problème ni yango juste me pone asala boye bimi landa azwi mamo valise na ye okebi yango okebi nzambe na ngai bien aimé azui valise ya bilamba landa bokebi nyonso nzambe na ngai filme nini yango juste mais église autozwa filme osusu wapi yango juste mimi landa bokebi nyonso mobali akangi bilamba na ebe me abandi kokende mais atikeli kotika mwasi kuna na salle ya mariage na kati église place bazali plutôt place pasteur azobalisa bango na église atiki mwasi kuna mais mpo na sali bongo nzambe landa bokebi nyonso wapi Jeff wapi Jeff nzambe na ngai mwasi abimi bo voyager neti na sac balobe abimi bo na god ya bilamba kota na voiture mimi landa mwasi ye mobali yango akimi balobi kombo neza Jeff mobali oyo akimi atikali kosundola mwasi na église e mwasi na masala ya Jeff baye awa landa bokebi nyonso titre nini yango landa bokebi nyonso Crazy Scandals titre ya filme Crazy Scandals les scandales fous titre ya filme landa oyo ezalaki na mboka ya Takoradi na région du Ouest quel moyen mbala vraiment akotisi biso mawa vraiment soni makasi na famille nzambe vraiment kaka yebi so akei wapi mbala yango vraiment bembe mwana mwasi ye azolela papa na ye soki nani na ye azosoutenir awa na consolation pangusa wa ina miso ma chère kolela susu te kolela ekopesa solution te ok il faut toli bana mbala nga kewa paza wa pour juste mais problème ni nango deme mubala keika bwe bayebi te so akei wapi so ka kena mboka nini so akende nango mais mwana musalo baki na monika kangi valise abimi boneti mutazo voyager landa une semaine plus tard a week later une semaine plus tard car toujours na district ya Takoradi landa mais mwana mbala ngone tika yo Jeff et mwana mwasi be melanda na bokebi nyonso toyebi na lukombo te landa na bokebi nyonso Jeff yo tremblema ngomba na ngomba écoute la teka si moto na moto bakutani wow mwana mwasi be mera moni Jeff mobali wa sundola atikala ko sundola ye na église jour ya mariage mais mwana mwasi okomona ndana juste sauf kazalaki trop belle to beka la belle nzambe na ngai mobali mbabo bele abandi kokima abandi nde kokima mais mwana mobali asalaki au juste pourquoi asalaki bongo mais pourquoi asalaki bongo la na bokebi nyonso mwasi ye balikutu batuta na mutu kabele bela na bokebi nyonso alingai koya alanda Jeff mais Jeff azo éviter Jeff akimi na ye mais c'était quoi au juste mais pourquoi Jeff a commencé la bongo landa mais bah on mi quel problème au juste bah où est la canine nango bah seul problème ni nango jour à libala vraiment libossé pasteur et combien de temps là c'est pas muninga bague
okimi ndana bokebi nyoso mwana mwasi wana ende ko sala appel landa Jeff yeyo quelque part bimela ndana bokebi nyoso to moni kula mwana mwasi nazo sala appel mais koto pe téléphone ya Jeff ani ko sonner elingi ko lobete mwana mwasi nazo benga Jeff ndana bokebi nyoso oh to moni ba komi appel Samantha elakisi ke mwana mwasi ko mone Samantha mwa mbali bele me Jeff aboyi na eko yamba oh nzambe na ngai mwana mbali bele me azo boya ko yamba téléphone mais mwana mwasi ko mone Samantha azo mitungisa makasi mais pourquoi mon mbali vraiment ngane tozaki na problème te nini te pourquoi jour ya mariage asala nga boye liboso ya pasteur et comme la tango est-ce que okolatisa ye bague pe loba makambo na nsima na ngai ete nakobala yo et puis bague oyo eza lokola signe ya alliance symbole ya alliance ete ngai na yo pour le meilleur et pour le pire o nzambe na ngai ka ndenge ezalaka mpe mokolo ya tonton Max Kumba papa na Medina Egaela motema ya mama biso Yuyu Lembe na Matadi na Kinkanda Samba Pambolo nana bokebi nyonso mama Yuyu Lembe oh mais mwana mobali agisaki différemment atikali kosundola mwasi bele mais atikali kosundola mwasi akimi oh nzakatala boye message bimela nana bokebi nyonso atmoni ete azala message il faut atanga message yango ba commettre tozo bondela vraiment faut toyeba problème ezani nango mais ozo éviter eloko ni yango soki na sala ke eloko mabe s'il vous plaît nazo kufa na kati na ngai na linga ko makasi so na sala ke eloko mabe s'il vous plaît yebisanga pe limbisa ngai mais Samantha commis message est-ce que depuis une semaine tozo bondela yo toyeba problème ezani nango juste soko oyebi ke nasalaki mabe limbisanga pardon toyebisa ngai o nzambe na ngai et c'était un autre jour moi mbali bembe azosala nemo baswende eka ezalaka liboso ya ye miroir telefone ekomi kosone nani susu kuna lana bokebi nyonso o nzambe na ngai aboyi na ye koyamba mais nani azotelefone oyo aboyi ya koyamba boyi bimeso ozala mposo découvrir bilenge ebele na film oyo zalaka concentré tomati déjà na train bilingue et longola Mr. Bay Bloom Wider nouvelle idéologie nouvel impact. Hello Jeff. Allô Jeff. Jeff. I know you're hearing me now. Na ebo zoyo kangai. Thank God that last shit my phone. Na comme si nzamene o yambi kutapela ngai. Mais qu'est-ce qui ne va pas là yo? Pona osala boye. Ya na ngai. Na boye ko sula makambo yo sikoyo. Ngoma ni ozana poto lo bilango te. Yo zo causer ba problème pe confusion partout. Samantha is going through hell. Samantha azali ko traverser vraiment li feno pour le moment zo ba le côté. Ça va na sanga. Te yo ça ne va pas. Na bi ko ganga te na wi na oganga. Yo nga yena ngai. Tiens, s'il vous plaît, combien de marié? Yo ka uza marié, yo mfalo ke bala. Ndeni vraiment kimika boy na bengo sona nango. Yo kana ça. El telingai. El telingai pe. Parce que quand na buzo ba pe sonne belo yo senga en tant que meilleur ami na yo. Na boy vraiment oto kimika à cause ya kiyuma. Te na sanga yuma te. Na za yuma te. Oh nzambe ngai. Le lega mega mpe ko sala keba na vina ngai ndeni siko oko expliquer batu oyo yoki sisoni vraiment yo eya nga meka ko sunga bango meka ko sunana bango on nzambe na ngai mais amina tu ko benga bete est-ce que kima ki parce que vous avez yuma ou bien attitude moka irresponsable au comment mais Jeff a le bete nga ka meka asala keba na vina e donc il kobanga koza mobali yango nde mutesala ke bongo kobanga koza marié koza mobali en fait nazaki vraiment komona ngona tiseri vraiment te nazaki na confusion nazaki fana te la posa kima kasi confusion mte kotelenga yango na kima ki yango na bakila tika mais yo linga mwana mwasi oyebisa de milliers de fois ko linga ki makasi na ko yeba peut-être zaleka moins ko ba begwen kaka ko zala zala ka affection mo ka bomwana ozo bien ko affection bomwana. Après une année il va revivre na ye yo bana ki vraiment ko bima na ye vraiment obimi na ye pendant une année après yo session na public vraiment boy
s'il vous plaît, ma communion, ce qu'on rappelle la communion sauté. Comme ça, on te pire. T'es déjà pire. Vous comprendre. Jeff a le bas comme ça, on pire. Mais comment il déjà pire? Attends, on a un point, on a un tremble bas. Samantha Zana. Ah, Jeff. Na comprendre. Na comprendre, Samantha, s'il vous plaît, ça. Pour nous, c'est un Jeff. Ça. Qui est tranquille. Pour le moment, les attentes vont difficile pour la vie. Sans blague, l'homme va bien comme il était. Mais Samantha qui moi, je me bête dans l'élève quand il Kima. À mon égard, confusion, cause à ce qu'on m'a les bossons, mis ce bâtonnet, tu vois qu'on bang à l'essai père, on a frousse, on a l'agneau, on a. À comment t'as la carnet, est-ce que nous avons vraiment prêt, vous m'avez combat là, oublié, donc, à ce moment-là, ça ne va pas. Oh! Quel bouzoba, quelle explication bouzoba. Landa. Allez, bima, bang. Mais eux sans doute papa et Samantha. Bima, Landa, Nangai. Excusez-moi, je me fais mon cher. Nazana pose explication. Oza zoba mnene. Yuma. On a dit qu'on méritait moi Nanga Samantha. Soni na mibali nyosa mokilo yo. Na kumisi penza na tini ya Angleterre. Akomono soste. Allez, bima. Excusez, bima, Nanga zoba. Avant qu'il y ait la condition bois. Monsieur, bima. Zoba. Il y a un habitant de la Salango, hein. Il faut aller dans la ville pendant un moment. N'a déplacé dans une place, n'a changé de vie moi et Sika. Si vous voulez en Kende. Pour le moment, nous sommes à Accra. Et pour nous changer un peu millier au moins quand des ans. Vous m'avez pas changer mon millier dans la vie moi et Sika. Mais le papa et Samantha qui en Angleterre. Après tu fais changer qu'un millier. Oh Nzambe nangai. Exactement pas pour nangai. Mais Jeff azo bon sabilamba voyager ce qu'on a bien tenir à Accra. Nanda Accra Zwabiso, Accra Metropolis. Métropole côté de Accra. Mais côté de Accra. Tout le monde bien moi en bas nager. Et ça qui sans doute Jeff. Garçon a kitoko makasi hein. Oui, ça beau gars peut-être bien nage. Mais ta fille au personne à film mango. Fille au père Zali. Nzambe nangai. Fille moza kitoko pe elenge. Oh. Mbote vraiment est-ce de déranger na vandia wa? Comme nanga Jeff. Na comme nanga Christine. Yé muninga nanga Nicole. Oh Nicole. Et c'est vraiment ko babino enchanté. Vous avez posé moi le comme là? Oui. Ah peut-être hein. Oh, serveur. Ah, y'a là bas peut-être bango bazana na poso basement masang. Na mani bino vraiment vous vendez mieux ka boy. Tu te vends na bisura. Ya solo. Na kwa ma posa onager makasi. Mna contre na ma posa ça fait longtemps pour na nager assuster. Kasi vous vous nager ka toujours bien. Ya solo vraiment. Quand tu y a peut nager ensemble. S'il vous plaît. Ya ka s'il vous plaît, so za pour nager. Mais moi la moi sona comme Nicole. Et muninga na msusu comme Christine. Landa bo kebi nyoso nde banobaki. Landa bo kebi nyoso o carte nangai. Jeff a pesi Nicole carte na ya visite makam nyoso et Christine la kera pembeni. Et na pesi ite ba kombo nyoso parce que naza poso yo ke lukaye te. Mais aki po elenga film ngo ezala toujours na malamu. Suzanne Ange. Ozaki quelque part. Oh, vous m'avez bienvenue à mon humble demeure. Ezaki toko. Ya solo? Na yebi bongo. C'est cool. Mets-toi à l'aise. Na comme il est comme moi là. Ni on sait pas Mélanie. Ni on se langue sarate. Ni on se ka langue sarate. Na ça le logo vraiment tel oh ya secret zate. Na ça pe na nzala hein? Oza nzala? Oui. Ce qu'on lit ni exactement. Nyonso oh net moi loso ezala kati to. Dans ce cas, na bon suna lambeli au moins kitoko. Yo ozana ça ba blague. Oui, de quoi est-ce que tu parles na olamba? Ozana poster ko tester ko make ba potentiel nga ko goûter ngai. S'il vous plaît. Na ko lambela yo soupe moi kitoko. Biloko na biso ko sepela ngo fo zela ka moi mutie. On zamela ngai. Jeff bien aimé après tout ce qui s'est passé.
Ah, ça quand même beau gars, ça peut bien, amusant. Bien. Nicole, bien aimé, et pas il y a Jeff. À combien qu'on se sentit quand même à l'aise. Ça, l'endroit qu'on peut s'en poser, pas mal son à Diembel Nangai. Bien, mais l'endroit, il y a Bignoso. Et à la table, Jeff, na Nicole. Oh, bilan, c'est délicieux. Répango, c'est délicieux. Ça va quitter ma casse. Il y a solo. I actually learned it from my mom. Non, non, c'est que ma kolamba, te maman nga mutu vraiment yekusanga kolamba. Ah, na kansi mutu mso lamba kyango. Jeff, hein? Oui? I love you. Je t'aime. Is it because Eza po na lambelo biloko yango zo isanga je t'aime. Te po na yango te. I love you. Je t'aime. Oh, well, I understand. bien à comprendre. You actually love Olinga mi bal o balambi la base bango n'est-ce pas? Hein? No. Te bongo te. I just love La lingio kaka. Oh? Bien? already. Ya solo? you. Yeah. Oui. Barlobani, à la santé, à notre amour ou quoi au juste? Anabo kebinyoso. Trésor Kalous impact et belé. L'anaba film bango nabo kebinyoso. Et nalobet Jeff. Oh? I sincerely love Sincèrement, je t'aime. Je t'aime sincèrement. you. Look into my eyes Tela kata miss nangai. and tell me Et puis bisangai. if you don't feel Ce qu'on se sentit la même façon te. On sentit quand derrière mon côté. Nicole, Nicole, if I don't love you, sur la ligne te. then why are we here? Et puis pour nous te dire awa. Si qu'on embrasse ngai, puis c'est un geste d'amour. Nzambe nangai. Tu ne penses pas que ce qui est mbango, kangambanga, baloba mingi te. Mais ba geste d'amour et bandaki. Ba geste d'amour, yaba amouré et bandaki. Lana boke binyoso. Et awo ezaki na mbetu Jeff. Alalaki et Nicole pelalaki na position mususu renversé na ye. Mituka ande tout na. Makolo na ngamo mususu o pe na ngamo mususu ka mitunde za la place moko. Comme ça to sangsa biso makanisi. To tangzo sangsa biso love. To sangsa biso wa mémoire et comme avuma moko. Ndina ngoyo. honestly, I can't believe Oh, netela ko ndimate. O ko ndimate na ko kata ndoto. O ko bi ba black to nyango. Mama is sick. Tala o I haven't fixed anything, nanto fixer jour te. so it'll be less than 2 months. Quand c'est aux enfants, j'en suis que ça dans moins de 2 mois. Oh, Nzambe nanga, mariage, Jeff a proposé ngai, Nzambe nanga, Nicole. Like what? Makalo bele ko sama. Like shopping, Net il faut na sa ba cha, ba nini, picking out my wedding dress. ko zwa grom nanga mariage, makambo bele bele ba sapato na lata. Et puis Nzambe nanga. You need to calm Il faut se calmer. Et solo, là la momuke. OK, na tongo siwa. if you have to. Soko zala pongi keni no kolala. Pona ngana sengo na zala ngoyo, pongi kutesala ngote. Ozali bomba bomayo. Mwana mwasi ngo mama nani kutu babala te déjà comme la bomba lai. Tala ezali ndoto ya mwana mwasi nyonso mokilio abala. Ya solo vraiment. Oh Nzambe na ngai nazala sengo tala bague yango. Hey, what's up, Jay? Jeff a proposé Nicole, incroyable. Après tout ce qui s'est passé, Yeah, I couldn't believe myself. na kondi matin kamonga moko. Na tombé sous amoureux. Mais Jeff a son téléphone. Azoye bisa mutu moko sans doute za amina ye et na lingi sous mutu. En fait, tozana ba fiancé pour le moment et dans 2 mois to balana. Eh, No, 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 no. te. Come around, it's not that. Cette fois les biso est vraiment sérieux. Et ça la sérieux. Well, Bien? whatever the case may be, you have to come down. Nyonso koza il faut y a vraiment il faut se calmer là nous. OK? Okay, then. Ça va, merci. Merci, Yananga, merci. I'll talk to you soon. Et ça, vraiment amusant, ma casse. Oh! Mais Melanda, mais moi, si oh, Jeff, Abuka, na mutema, Zoki, sa mutema, na comme Samantha, la belle Samantha. Papa na tinda qui est en Angleterre. Ah, que le monde attend mindele, bela, bosse, la main comme nyoso. Well, it's unfortunate, Oh, vraiment, malheureux. as you can see. Quand on mona zawa te mais ça Christine Massa Nicole et ça vous met sengo ndenge ya zawa te olingo nini ezo sala ngai na yoka biso moko kaka olingo la no juste
Landa lo baboye ngai na yo. Landa boke maboko maboko kende wapi? Nzambe na ngai. Bimisa maboko kuna pas moi mbali na ngai. Nicolas Oyawa un moment à l'autre. Nako proposer benga téléphone biso ko yawa. Are you afraid? Uzobanga? Na banga ni nango. Uzobanga ye. Nazobanga mutu te. I'm just trying to be faithful to my Nazobanga ko zala ne fidèle pas chéri na ngai. Ya solo zelana na longwelo. Au moins est-ce que ya zala héros cargo à niveau vraiment. Ya catégorie. Et là même à 5 mituka ozo même à 2500. Oh, landa tremblement. Christine Bemé abani kolonga bilamba liboso ya mwana mobali. Quelle séduction. Want to change things Na ye ko changer makambo nyonso. before it's too late. Avant comme trop tard pour na yo. Yo j'ai changer makambo. Change things Na yo changer lo makambo. Na memele oyo mbuma ya sukali ezala no fresh. Yo lata bilamba no sikoyo. Lata bilamba no sikoyo. Nicolas ye déjà yo ki bakiyele kuna banda. C'est lata bilamba na. Oh. Nako ti côté avant pas avant qu'on puisse en baiser moi kitoko. Qu'est-ce qu'il va pas là yo? Qu'est-ce qu'il va pas là yo, hein? now this wrong. Bolingo nem te déranger ngai. Ya na tala yo kama nzambe na ngai Nicolas kuna la table la musique, la table la musique. Mais moi qu'on dit matin il faut ça mobile le quoi Dieu a fait. Pour moi que ça. Kabamba ya carrosserie. Kabamba ya carrosserie ya nzoto et vanda kito telema ki liboso na ye. Eza ki passe. Eh. Christine va Nicolas, mais Christine a sa meilleure amie à Nicole. Pour n'y être tenté vraiment mbali. Oh Nicole a joué masse na ye. Et l'anda a boké bignonson. Oh Nicole. Eh chérie, ça va? Comment ça va bien? C'est mon que. Eh na bosse là que l'homme la voiture na yo na ninyango. Eh na apon tu que vérifier la voiture. Na que ça va na que vérifier. Oh! Ah, tika na ho. Na mona kiango déjà. Ah, ça va. Na mona kiango. En fait, Christine Azawa. Christine Azawa? Why didn't you call me? Mais pour la bien ngata fa ko ya boye pa mbala ngai. Alba de téléphone ayo zaki o kanga bien ngaki yo ile kaki ti yango ya kanisa ko zawa. Ah! Maybe that was my Peut-être un téléphone a une batterie si là qui peut-être vraiment peut-être. Ça va yana yo. Mais mes films eux ils ont plus que bilingue. Crazy scandals. Des scandales fous. Ba scandale au beleme eza vraiment zo sema na lenge moko. Ya liboma. So, Oh siko. what would you like to eat? Oh c'est pas relié nango. thought you said Christine. Na kaso loba Christine azao Christine ngo zati wapi. Mimi na nabo kemi nyozo Christine kuna msiki kuna bate. Alors si elle est jet kolobati na kei na ke. Christine en fait akenda ki déjà. But you said she's Mais on le voit kazana na kada ndako. Te. Anakisa ke rire chérie. You're not around. Omoni na isa ke tere zaki abaki ozala ki te akenda ki na yemba moko. Oh. Mimi landa na boke binyo ce film ngo ezo kena pitu wapi. Nicolas commence à suspecter quelque chose. Oh. Ça va? wrong. Sikoyo? You asked what Otuni ngai soki naza pota alia nini? Olia nini nangu chérie? Na olia yo. E olia ngai? Yaka kasi yakati. Nzambi na ngai Nicolas le bete. Otuni ngai so naza pota olia nini na olia nde yo. Olia lilo Jeff. Yete Jeff na ndunda. Jeff na loso. Jeff na nini o juste na ebite. Jeff na pondu. Jeff na misili. Jeff na nini na ebite soki Jeff na nini nango. Bien Jeff na madesu na singlier. Na ndabo kebi nyonso. Ozaki Christine master. Et Nicole. Koko. Mbote Jeff. Olingini yango. I know you better. Na ebi vraiment tomboki makasi. Naza désolé pour la ona salaki vraiment. I don't know what Na ebi te nini komela ngai. S'il vous plaît, limisanga. Vous êtes désolé. Naza occupé na kati, ça va. Oh, s'il vous plaît. Are you really serious about her?
Nous avons pour ça vraiment vous avez vraiment sérieux vraiment Nicole. Oui, oui, mais là mettre linga Nicole makasa là vraiment très sérieux, pas après ça va moigner sur l'équipe. Na boire ça y. OK? Na ko bala y. Oh, Christine est retournée, est-ce que vous avez vraiment sérieux, vous avez vraiment la pour ça. Vous m'avez il a quitté. Donc on va venir au cocaté, vous êtes désolé. My wedding is in 2 weeks. Libala l'angeza dans 2 semaines. Vous allez meilleur ami nangai. Why the sudden change of Quoi ni même ko changer au bito zo ke na vous voyager. from my mom? Té ça urgence mo té pas maman nangai. I need to see her too. Maman nangai le beti fera que tala ye vraiment désolé pour la décevoir yo ya solo. On s'amène nangai. It's okay. Ça va? I just thought as my best friend. Nakasaka lokola meilleur ami nango ko zela vraiment après il bala simo voyager. Na lobaki même ko sa demoiselle d'honneur pour nangai. S'il vous plaît. But I might be back before the Na wedding. peut-être na kozonga nanga avant mariage. Nanga une sûreté. Ça va. Bien mais Christine va mettre à voyager en Angleterre quand la maman na ye. Bien mais kaka era yo qui était Nicole ça pour ça mariage. Ah mani ko changer comme ko éviter Nicole. On va voyager en Angleterre. Landa bo keb nyoso. I can't be a maid of honor there. Nakoki vraiment jamais cause la fille d'honneur notre soki demoiselle d'honneur na yo jamais na voyager na ngai. Mais landa bo keb nyoso. Landa na bo keb nyoso. To mona côté tennis ne ba na ko betama. Was it the first time in this place? Est-ce que ça comment mise dans ma carte? That's the last time we broke up. Au bon sens ma dernière fois dernièrement tout ça bien mais Zaki ne Samantha. What you doing? En fait téléphone tel ngani na ko betama na Espagne. I used to. Yeso na ko betama ko la gracia. Yeso bimi Samantha to yebite soki to moni ya Samantha zongi de na mboka. Samantha zongi bele na mboka. C'était quoi au juste? Et tout le monde peut mbali mususu mwa mbala ngazo beti falo mona ngane na beta tennis na Espagne. Na ko beta lokola gracias. Joueur ya tennis espagnol wana. Mais ozaki la belle Samantha. Mais oza la belle Samantha. Et tout le monde qui na mutu mususu to yebite soki aza mutu balingana to tout le monde qui a besoin ba flair. Samantha là qui be mi amoni flair. Ata la ba komi quelque chose na kadi. Alunga c'est très joli. Chérie nanga moko. Chérie s'il vous plaît. La na bokem noson. Ni nango omoni makam na komi yana? How dare you? Comment oses-tu? Mon boy ni ko banga ni nango. How? Comment oses-tu? Ko tuna ngai soki ko sianga ba komi will you marry me? Est-ce que veux-tu me marier? Veux-tu me marier? Veux-tu m'épouser? How dare you? Comment oses-tu ko tuna ngai? Chérie, je t'aime. I got you scared. Na bank si n'est-ce pas? Oui, au bank si ma kasi. You think you're the only one that. Okasika yo moko ko se prendre ngai. Ngapela se prendre na moko banga ala. Ça va s'il vous plaît. Je t'aime beaucoup. Oui. Tu sais que je t'aime. Na yebi. Merci beaucoup pour la flair. Yeah. Et oui, je vais te marier. Ya solo. Oh, nzambe na ngai. Merci. Eza kito makasi na sepe nango. Eza vraiment c'est na ngai. Mais la boke bien son. Mubali obele a proposé Samantha, ebisi Samantha c'est na kobala yo. Na kobala yo na ndimi. Et Samantha pe alobaki na ndimi. Koto bien meto mona ki mwa mbala ngo yeyo. Oyo auti ko proposer kuna Samantha. Chérie asika et Samantha. Et tout le monde azaki ne médecin. Aza docteur, médecin. Your VP's okay. Vraiment attention à ça malamu. Thank you. Okay. Bon ça va? Il faut qu'on copier ma poliam vraiment malamu. Ça va, merci docteur. Mais moi la mobile azali docteur. Azali docteur. Alright. Ça va? Good. Zoa Get some ordonnance sur la kenne information sur mon baki sur na omela. Merci docteur, ça va de rien. OK, bonne journée. Moi mbala ngobele meza docteur. Et yende mutakomi. Nice. Oui, infirmière. Kota mutu mususu ala landi. Batala bo examen nga mbote docteur. Mbote. My name is Lana, Kuma nga Samantha. and Et puis na check up. na yeka pona mo traitement muke mo ba ko faire fièvre. Ni nango ba examen yo salisa. No, Omoni I don't know. na yebi bo matini e déranger ka mais sala ka mo examen. There's Eza ka in this part of my. et le mo déranger ka na mo appartement nzoto na ngai ya solo. Yeah, but Eh rather than kasi yo close in
Mais quand on simba nga pembe na loketo na nga benanga pembe na yo. O mona ngo. Ezaka bongo. Est-ce que sentir eloko ngo maladi yango? Est-ce que ça va bien sikoyo? Et pas vraiment. Nazo la poso l'exercice le boko mususu na mukongo na ngai. Opo sentir na bantu bana ko makasi. Sikoyo sala ngai vraiment lo lenge sengeli. Ba geste d'amour bandaki on ezaki traitement na ye. Docteur sali test et puis traitement bala moko. Ordonnance zaka après. Oh ça me ngai vraiment yo zaka misante. Yo va sepe. O sali nango. Tu m'as manqué et puis na bika na hôtel na bureau. Ya seul vraiment. Siko on rien nda kule. Vous avez posé vraiment? Oui bien sûr. Vous avez posé compagnie na yo. Ça va? Merci de nous soutenir bébé. Ça va merci. Nous avons la réunion Moura Calamité. Est-ce que vous êtes là? Oui, bien sûr. Nous sommes là. C'est bon, malade. Peut-être que vous avez porte. Ça va, ça va. Mais maintenant, vous avez bien son. Fiancé na eto chéri na yeko tali na bureau et ayaka na lolenge mo netika mo ba ventir. Asala ka mo ba je. Netika yako neko se faire traiter. Ayeko se faire examiner. Izaki passe. Là vous avez bien son. Tout le monde docteur. Na Samantha, tout le monde peut Nicole la musique. Samantha, tremblement. Hey, Nicole. C'est pas Yébani. Nicole. Hey. Qu'on change. Mais yopé. Vous êtes quoi? Tu m'as manqué, bébé. Zébelangaï. Oh. Wow. Yébsanga. Vous êtes qui va faire? Ni le seul. Yébs. Ngapi na même question pour yo. Voilà, ngana zaki na ngana mukina zaki na Angleterre, na zoaki il y a 2 mois passés, quelques mois passés. Il y a solo. Ngapela zoaki quelques jours passés, na kero sa ba chia pour le mariage na ngai. Mariage na yo. Eh, super félicitations. Dans 2 semaines. Au cause de la paix fille d'honneur na ngai, demoiselle d'honneur na ngai, oui. Il y a solo. Ça va. Bon camarade d'habitation était la Christine, azandina. Christine azama lamu. Kasi ngana Christine tuzaki ensemble pour le moment siko avoir azaki nous tuzaki préfère la demoiselle d'honneur na ngai mais ayiko voyager à Londres na banza ko zonga vraiment ko sepepe ka to ko yebisima kam nanga nyonso ah eswali misanga mamke chérie oh Nicole je vous présente mon bébé fiancé na ngai yes solo vraiment enchanté ndé na zomona ka sengo nyonso na zomona kite boza vraiment ba meilleur ami makasi tel azali ko ndeko na ngai moi si azali même plus qu'une sœur pour moi ça na kende na la voiture na boyi na bébé c'est bino feti OK ça va si kana zo téléphone na ngai ipi na zo numéro na téléphone toko kuta na peto solo là oui oko ipi ko matin nzambe na ngai Nicolas le bébé te na mariage na ye Samantha ko za la demoiselle d'honneur na ye donc exactement ko zo ngote na sens ba fille d'honneur bana mike wana donné té en fait zo numéro na ngai 089 710 86 56 ça va téléphone na voiture na benga ngai vraiment s'il vous plaît ça va Samantha vraiment bayo mlanda boke binyonso Nicolas le bébé Samantha akoza la demoiselle d'honneur na ye moi assistante à la mariée. Mais bien là boke binyonso mais mobile ozo bala na Nicole eza mutu oya bwa kisaka Samantha oya bwa kisaka Samantha kima Samantha liboso ya église jour ya mariage l'andesko ko suka boni oui oyo eza kitoko eza vraiment kitoko soki mobile na moni yo bomala robe oyo na biso akosote bakasi mais Samantha na Nicole ah ba on ba préparation ya libala parce que Samantha ko za demoiselle d'honneur na mariage ya Nicole crazy scandals des scandales fous makambo ndenge zo sala makalo ndenge moko nani kuna zokota Jeff akoti tremblement ngeke ciel muka nzambe na ngai na omona bien te na lo wana lunette omona bien Samantha petit qui dit nzambe na ngai ba kuta ni susu Samantha ozani yango awa eh chérie ozongi na yeba te kozonga mbangu boy de toute façon
oyo meilleur ami na ngai Samantha Even more than a azali plus que ndeko epa na ngai oni Samantha oyo fiancé na ngai It's a pleasure to vraiment chanter ok en danser So, you guys, bino siko bosala nyango nothing much. eloko moko mate Baby, you won't believe it. chéri on dit mate We've not seen each other for a while. ngala ça fait peut-être 10 ans déjà tokutana susu te mais tokutana susu kala mingi te et puis devient nyango yene mtoza demoiselle d'honneur na ngai ya solo oui She's actually showing me the gown ala sangai robe oya poni pour na mariage na epe kam nyoso until the due date. kasi yo mona ngote malheureusement jusqu'à ce que les jours J ekozala the problem with that. ça va problème ezate That's okay. ça va Everything est-ce que ça va bien chérie oui ça va bien nazanga bien oza poso mela ke otolia quelque chose te ça va nazanzala te I do the times by this year. naleki na tala ndenge ni bosala préparation nyonso kasi I've got it wrong. nakei nanga mbango Merci. vraiment enchanté kende lobaki Bye, baby. bye bébé chérie bibela naye ke Jeff posa zina na mabele ni nango otrouve ndenge nango mobali yango aza quand même gentil kasi ni nango oh otrouve mobali yanga ndenge oyo aza gentil kasi te ça va It's a food ready. est-ce que biloko ebeli déjà ça va mais Nicolas atuni Samantha ete sepela mobali yanga oyo aza bien poni oponi ye lokola demoiselle ya mariage hein meilleur ami na oyo ça fait déjà 9 ans omona ye nanu te omona ke tout ça fait 9 ans ozobenge meilleur ami s'il vous plaît Christine avoyageaki kotala mama na ye mutu mosusu azali te na tia demoiselle d'honneur Trust now. s'il vous plaît mutu okotia confiance aza te pour le moment God sent to me. s'il vous plaît Samantha aza lokola mutu mo nzambe atindeli ngai ou bien il y a quelque chose ozoyebisanga te ye te naza à l'aise te lolenge ye poni mutu moko awuti musika oyo ça fait longtemps bokutana na susu te na ye oyebi te ndenge so achange She's a good. si aza mwana mwasi malamu chéri ndimela ngai We've been friends throughout high school. ngai na tozalaki na université tozalaki ba meilleur ami Before you met her yesterday. et puis azalaki wana na ngai même avant ya kutana le lobby azozaka chaque jour kosuwa ngai s'il vous plaît chéri osepela na ye avec l'état osepela na ye azali mwana mwasi mo malamu azo expliquer Jeff mutu oyo Jeff ayebi parfois koleka ye moko It's okay. ça va nazo As comprendre long as you're happy. namoni soki yango nde mutu esepelisa yo ça va nandimi na ngai You're cute, that's all. nazali kaka kozala mpe kosala mwa keba ça va bien mais Jeff akomi bele kotoka mponga pamba ekomi mwa mobali bele me suka na problème et la belle Nicole sikoyo oloba nini yango mais une fois Nicole a découvert nyonso nzambe na ngai oyebi filme basélectionnaki vraiment suka landa ya bokebi oyo ezali docteur Here we are. nous voilà chérie Samantha oui Promise me. promettre ngai ete yo kosalela mwa buzoba te chérie je promets ça va naozela yo ça va naozela yo bien mais oyo ezali nde bele me fiancé sikoyo ya Samantha les médecins les docteurs bien ke nani toyebi kombo na ye te oh oyo ezalaki Jeff yeyo zambi na ngai Jeff beme akomi sikoyo makambo ekomo lekeleka nyonso ekeleka mbangu show appelle oh Thank you for the call. vraiment kosala no appelle te ngai oyo nazawa nini yango nini ewumisi yo Figure out what to do. nalinga natala nini na osala yo olingo bani yo juste Messed up my life. parce que yo bebisa evi na ngai beme Samantha na Jeff baosola But kasi eza te There's no excuse. Jeff nakoyo excuse te makambo osala na te sava nayebi nayebi olingi nasala sikoyo nini yango mpo limisa ngai What you started. to continue place tosukisaki you know what comes with that. There's nothing. jamais na kosalela yo moya mabe Finish the wedding. nani to Finish you. soki nayebisa yo soki osilisili bana te tremblement soki omeki otire masasi You will not finish any wedding. okosilisa libala moko te na ye Oh, ok is that it? yango wana nde oza ndumba yo Shoot him? tire masasi
ngapi na otire yo sava bokita minduki ya solo to susa makambo oyo sikoyo tremblement nzambe nango babomi Samantha babomi tremblement ezalaki ndoto koshema na oyo lisusu bimi babomi Nicole et puis Jeff na ndoto Samantha bimi azolota na ndoto ete abomi Jeff abomi mpe Nicole mère amie na ye nayebisa kobosana le passé ok chérie Samantha olota ndoto ete azoyebisa mobali na Jeff ete comme totilisaka mariage totikaka nga na église to continue mariage place tosukiselaki yango to continue yango donc bwakisa na yo Nicole continue libala na ngai mais ezalaki pasi makasi mais de toute façon ezalaki kaka ndoto ape docteur soki bandaki kosala kaka bamakambo nde kokomakoma ezalaki pasi makasi nana bokebi nyonso mais Samantha tudia mobali mo malamu docteur aza calme aza ne bien o nzambe na ngai bimela nde bokebi nyonso oyo eza Jeff oyebi oyo kana yebisaki wana ça va ok ça va naza mwa visiteuse moko awa mbote vraiment bien yango nano laki bilamba te chéri bien nane kosela bino vraiment est-ce que omemi bilio na tindaki obenga ça faisait la voiture na ngai ça va zela mwa moke Nicole akezo eloko mona voiture oyo batindaki epai ya Jeff nana bokebi biso Samantha ozwi mwasi mosusu merci vraiment na sepeli makasi ndako kitoko vraiment oyo merci eza kitoko mpe monene makasi koleka oyo ozalaki nango place na ndeko ya kovisite yo mais sikoyo yende remplacer vraiment na banzi okomisi ngai naimi na yo oza à l'aise vraiment te ndenge ngai na koti mpe na makambo yango nyonso ya mariage na yo oyo nyonso bien nakosala nini yango to naloba nini ezosalama deja nazoyebiso oyo kosala toloba yokanga siko malamu annuler mariage tremblement ni annuler mariage nini yango Samantha vous kozala ridicule te quand même makabisa oina kosala yango te okoki te to osala yango te yoka na lisa nayebi ke nasalaka mabe na passé kasi otikala jamais kopesaka chance ya koseskize yo po opesa ngai vraiment te chance ya koyeba qu'est-ce qui s'est passé entre ngai na yo otikali kotika ngai na jour na ngai mariage mpe olimwa ti lelo s'il vous plaît ça va nazo comprendre nazomona Jeff nayebisa yo oyo ezalaka ebandela place na yo peut-être ekoki mpe kozala esengo na yo éternel ya libela nalotaki ndoto moko mpo na yo na butu naosambela kaka ndoto ngo ekokisama te oyo Samantha yoka nayebisa yo na change déjà nayebi ke nasalaka mabe kasi s'il vous plaît soki retrouver moyen kolimbisanga pardon nakoapprécie yango mingi vraiment ya solo soki ozala mpoza limbiso anile libala kasi anile mariage ya yo na Nicole nabondeli osi nakokosala yango te jamais nakokosala yango te mbamba Nicole mebile mpo nini nalolaki te chéri na bandaki kosola na Samantha mebile nini yango boosola vraiment awa nini yango boolobela en fait tolobela kaka mwa makambo nyonso kaka ya mike ya libala oyika bapréparation basala makambo ebele basala makambo ebelebele ezalaki quelque chose ya un peu ya bongo chéri s'il vous plaît tozala tati mpo na makambo nyonso wana s'il vous plaît sala mo mbangu kelelata bilamba nameloni omela te s'il vous plaît tokende na voiture tokontinue koklaxonne mpo asala mbango abima ok ayebaki na voiture babana kaka koklaxonne chéri naza na posa lana bokebi nyonso awa na voiture Samantha azalaki Nicole mpe azali mais Samantha avandi mpe na kiti oyo eza na nsima ya
Moi mon balé bele place moi mbala zo kumba mutuka Jeff. Mais Samantha bele bazo simba Jeff. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez? Côté va sur la côté, landa boke bien. Mais landa Samantha dit qu'on est le bon comme ça mais tremblement. Allez qui c'est le bon comme mais jusqu'à kuna na scène à moi la mobali. Oh, ni nango. Ah désolé. Et ça va vraiment peut-être mon na ibo comme mutuka bien na ibo kumba bien té. Ah ça va. Peut-être il faut la somba dans le carburant. Ah oui, peut-être il faut somba carburant. Mais bazo qui la voiture, mais moi c'est la combo ya Samantha zo caressa ne beleme kuna. Jeff. Et Nicolas Zaki la pembeni atako ti ida mukete. Aotaka meilleur ami na écoute moi quand il a ta katsa bezate. Nzongande il y a quelque chose qui s'est passé. To moni Samantha zo comme message, ba la fait ma beaucoup nazo comme message. Akomakete amoureux nanga petit ami to bandika ande sikoyo. Oh abani ko tinda ngola na boke mnyoso akomi message alobete to bandika kala mingi te nanda Samantha akomaki love boy we just started petit ami nanga ibolingo nanga to bandika sikoyo atini lango Jeff amoni message yango bébé Jeff posaka akota tala sama bilanga boke binyoso kangamba nkolobele au monte c'était un autre jour on a ndaku ya Jeff s'il vous plaît Jeff ko sala beauté Samantha tika au sala boye peut-être na monika yem to benga yo oh nzamela ngai allô chérie oui naza la porte là ni ozani nango naza libanda na porte na yo ozapi oh mais ozani nango wana mais pour retour nga bongo pour le ba neto c'est peut-être ya ndao na yo ça va naza surpris s'il vous plaît ça va nazoya pour le porte mais Nicole aye mais Samantha za na carte na Jeff la na boke binyoso qu'est-ce qui va se passer yonga malamu olingi ne pas ngai mais pour nazali ko tuna ngami tuna moko ozani na ba réponse nango déjà yoka nazala posa na yebete na yebisa yo boîte nyonso te ekena kotelema na pembeni ya ebale s'il vous plaît vanda nazozonga kalami te vilanda boke nyonso Samantha nzamela ngai Samantha eko zongisa sikoje la belle Samantha nanda boke nyonso oh bimelana boke binyoso oh yakota ayeko fungela Nicole porte mais Samantha za la carte qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui se passe point za bongo point za boye okamu senga makasi na to koma ka kala mingi te bala bona ta boye ne okai pete kutu voiture to porte fonga ba oyebi ngande na kumba mutuka na yaki na mutuka pete na yaki na ngala makolo na memi mbo wango me fali po mbo wango na yebi soke oyise ngo zalaki okipe na ndao na musala na yaki na ndaku na yena ngo na ndaku na lobaki bongo me na lobaki te ero za déjà reta makasi na yebi chéri makasi to ozonga na ndaku na reta makasi olobaki te mbo wango eza très important osala ngo na tongo makasi na apprécier ngo makasi. OK, merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Je t'aime. Nakozala toujours là pour la soutenir au bébé. Je t'aime beaucoup. Ça va tirer les zooms sur l'andako. Ya solo, ça va yakaboy. La base on me met quelque chose na mela yo pin. Et on me dit je comme kota. Mais la na boke binyoso. Azo de ra éviter Nicolas Bima. Mais Nicolas ba kitana yaki la voiture na yaki na makolo. La na boke binyoso. La na boke binyoso. Ah, on a qu'à voiture à Jeff. Jeff a que tika Nicole. Oh, a démarré bébé, mais la boke binyoso. Voiture est bonne, il a encore démarré. Ni nangol. Voiture est bonne, il a démarré, ça me langai. Et ça démarré, te?
not. Na comprendre te? Maybe it's battery. Peut-être batterie muto sili. Te. Is this? Te. It has happened before. Look back. Et venez qu'on démarrer le bosso. Like a force. Et là, moi, pas de mort mécanique. Ah! So what do we do now? So to ça, il n'a pas sikoyo. Oh, nzambe na ngai. Peut-être, Get the good man so we can. na peso mbongo. Tozo taxi mo boye ke chiko na ndako. This place, Taxi na ero yo. this estate, Na mboka oyo. is already after 11. Oyo déjà soki ba 23h et quelques te na kokele te. I'll just sleep here. Soki bona olala na nga awa. Te s'il vous plaît, kende ka s'il vous plaît. S'il vous plaît, tozo taxi. Don't worry, I'll Te ne t'en fais pas, ça va. OK? Na olala ka awa. Oza nini yango? Olala awa. Oui, na olala awa. Et pas na yo. Don't worry. Ne t'en fais pas. Na iba règle nyonso. No more sex. Et te tokosala susu bolingo te, ba danse santo ebina masusu te. Pas après, pas avant libala. Na olala ana olala ngata la chambre d'invité. Come on, let's go. S'il vous plaît, la on a la chambre d'amis, s'il vous plaît, tokende. Nicolas Kangame kolala ka awa. Avec na yebi ba règle to yokana to sala susu et l'homme susu te. Mabina isanto ebina masusu te jusqu'à ce que to obala na. Na olala ngata la chambre ya ba ami, chambre libre, chambre ba invité. Nzambe ngala na bokebi nyonso. Nicolas insiste car olala et pas Jeff. Dieu s'il vous plaît, nzambe na gai. OK. Est-ce que vous me kasi moi ata moi ça va na ki lugula ta ka na ki lugula na ba kem neso moi mbel ba komi ko kwea malamu a komi ko kwea na ndako moko aka otika Nicole kuna ai bime na na ba kem nzambe na ngai ata la boy oh mais wapi Samantha na tika Samantha awa oh nzambe na ngai bien mais azoluka Samantha mais Samantha zate na tika Samantha awa et bon c'est Samantha a keja ko remplacer na chambre Damiango chambre d'invité ngo oh zambela ngai nenda boke binyoso moi mbalbe me na ndaku na meko akoma kiloko aka kwea ezaki pasi. Crazy scandals. RB Ridi Bevovi. Respect beauté belé Ridi Bevovi. Dorcas Kimpioka. Nzambe apambola yo. Mimilanga bokem les films ngo exo kenobe komi déjà wapi. Mais sans doute c'est ça. Anthony Mamona. La belle Anthony Mamona. Ndekoya. Gloriane Puna. Et sans doute c'est s'appelle Christelle Dianzenza. Les meilleurs déclarants Naba Congo, na Matadi, na Boma. Oh, Zambe Nangayi. Mais maintenant, ok, ce côté Jeff a comme un problème grave. Jeff est bien comme un problème grave. Vous avez des amis, mais problème n'est juste. Samantha Kewapi, Samantha zo mwana susute. Mais a Kewapi, abata mi wapi, ti wapo juste. Nzambe na ngai. Oh! Oui, salut à tous les amis.